Bandeko na nga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline nasengi bolimbisi na bandeko nyonso o bozaki connecté na live o na bandai kosala o na lingai na banda kosala mais e compliqué zaki akobaluka tellement na sala ngo kala na ebite soki lo nini yango changer na téléphone yango nazokoka kosala ngo te ezala bien mais Nzamba osunga kaka tozongela kosala ba live vraiment ekozala bien po makambo ebele ya koloba soki na ba live pe ezalaka mwa moke bien po live esala biso mwa temps ebele esalaka bien mpona kosolola ba live mosusu twandotia mpe bato mpe babengaka mpona baexpérience na bango na makambo oyo tokolobela. Ngai mama Deline mpona baoyo bokolanda nga mbala liboso nga mama Deline topartageaka makambo eza spirituel na chaîne oyo ya Deline TV. Topartageaka makambo oyo eza spirituel yango naloba ntango nyonso makambo eza spirituel okoki koyoka mpe makambo oyo nanu oyoka te mais otali na Deline TV omoni mpe likambo moko boye. Donc topartageaka mambo Nzambe atalisa biso oyo atalisaka oyo elekaka na vie na biso spirituellement yango toyaka kopartage na bandeko nyonso oyo balandaka biso. Nzambe amona moko na moko lelo na kopartage na bino makambo ya molimo oyo lolenge tobundaka na molimo po ba makambo oyo tokutana nango esenga biso totiaka yango ekomaka ba sujet de prière na biso ekoma ba sujet de prière na biso pe le tokomisa yango pe na ba sujet de prière na biso tomonaka su lolenge etravaillaka makasi bandeko na nga. Lelo na kozoyebisa bino na video oyo makambo ya kobunda na molimo ndenge tolobaka biso toyebi kaka ba ange babundelaka biso Nzambe abundelaka biso Nzambe bundelanga na longa etumba ezali ya yo elonga eza ya biso toyemba ona banzembo na biso mais ok en réalité biso moko pe tobundaka biso moko tobunda na partage mambo ngomba lebele na chaîne oyo ya koyebisa bato kele tozobondela tozogene eza tozoleisa molimo na biso nzoto na biso ya molimo ezozwa makasi vraiment tozalaka na bibundeli pe ya molimo tobundaka pe na molimo yango na loba awa epi na koyebisa bino lolenge nini Pasteur Marcelo atindaki mutu aya koenleve nga na molimo na kimosuni te na molimo bandeko na nga makambo oyo esalamaka na kibomoto makambo esalama na kibomoto boye nde banlevaka bato na kibomoto na molimo mpe banlevaka bato bandeko banlevaka bato na molimo omoni monde nde tozalaka na monde physique boye monde ya molimo mpe monde invisible eza mpe kaka ndenge moko eza ndenge mo makambo esalama na molimo yango ezalaka kaka na mosuni boye do eza monde mosusu eza elekaka na ndenge moko. Pasteur Marcelo Tunasi awuti kotinda bato ezali semaine passée baya koenleve nga mutu moko akoenleve ngai na kobetela bino awa ndenge nini elekelaki ndenge nini ezalaki mais bit na biso ya video oyo eza vraiment te kolobaka Pasteur Marcelo ndenge atindai baenleve nga mais oyo bana Nzambe bokoki kozwa na video oyo ke toyebake tobundaka pe na molimo moni lelo okomi na connaissance ya makambo moko epi yango banda kobondela yango banda kosenga pa Nzambe yango pe ebanda kosalama na vie na yo bandeko na nga ebanda kosalama na vie na biso yango na kopartage tobondela po ete Saint-Esprit azala na biso na video oyo na partage makambo na koki kopartage nango na komba tata mwana pe ya molimo santu Nzambe na bomoi Nzambe na bikamwa Nzambe mpuntulendo Nzambe bakoko na biso tala ngai mwana papa na pamboli na kumisi po na bomoi na nga pe po na bomoi ndeko moko akolanda video o papa zwa lokumu po totiki biso lisusu tozala na bomoi kino na mokolo lelo papa tolobi lokumu kembo masanjo lezonge epai na okolo tala makambo oyo otalisaki ngo sosolisaki ngai pe oyo nga na comprendre yango na ye kosala video mpona
expliquer bana na oya bilembo papa bayoka makambo opo ete bazala na connaissance ya makambo oyo elekaka na molimo molimo santu zala na nga papa ezala yo nde loba po ete bana na yo bayeba comprendre nini oyo olingi bango bayeba à travers video o papa na telemi nyonso oyo koya koderange nga na video oyo ezala na nguya soki moke to mutu akoki kozwa video oyo azwa image asalela mabe papa alonga te na kombo na Yesu pe na nguya na molimo santu nde na bonde na kombo tata mwana pe ya molimo santu na lobi amen. Bandeko na ngai mama Deline bolimbisi po ete mikolo ebele na partager vraiment ba video te mais naza na mwa makambo oyo nakokaki ko partager na bino mais na partager yango te bolimbisi kolo pe alimbisa po ete nayebi ete ba video oyo elekaka na Deline TV vous en allez esungaka quand même bana nzambe po ete babakisa implice na bomoi na bango na bomoi na bino nzambe amona bino nzamba za na biso na video oyo na partager na bino bandeko na nga makambo eleka na molimo makambo eleka na molimo biso atanke bato toza boye toyebaka ngo a partir makambo tozolota makambo nzamba zo révéler biso azotalisa biso nde toyebaka makambo oyo ya molimo ndeti nga mama Deline makambo na lobaka eza makambo nzamba talisa nga makambo na kutanaka nango nde na yaka koloba yango makambo ebele tokoma kobondela nango kopesa ba sujet de prière ezali po na monaki yango esalamaki bongo nde na ekozwa pe mayele donc faut kobondela kaboui yango moko ya makambo oyo na expliquer bino na video oyo ezali moko ya makambo oyo ekopesa bana nzambe mayele po tobakisa pe lolengo tobondelaka to comprendre mabondeli mosusu tobondelaka eza vraiment réel eza bongo nena loba likambo ya kobunda na molimo bandeko na nga tobundaka na molimo yo moko sina lobela na video par rapport ya ba niveau spirituel o tozalaka nango ba niveau spirituel na biso o tozalaka nango niveau spirituel oyo za nango soki eza vraiment élevé po toza na ba niveau na spiritualité so za na niveau oyo élevé bitumbano pe ekoya makasi monguna satana kobundiso pe na niveau makasi so za na niveau ya C niveau spiritualité ya C il faut bundiso pe na niveau ya C sina lobela ngo déjà na ba video mususu bato bolanda nga boyebi soki monguna aye kobundisa yo na niveau na yo te niveau o alikolo yeba yango bitumbana yo te muto kobundango ba ange bato bakobunda yango nzambe moka kosala na lolenge na ye po yo nde obunda yango te po aza na droite monguna satana bato na ye bana droite ya kobundisa biso na niveau oyo biso na tokomi te omoni le totamba na obanga nzambe tozobondela tozomataka tomatisa puissance na molimo na biso esika siko monguna akoki kobundisa biso pe na niveau likolo tokanisa Bible elobi na biso ke tentation moko te eyela biso ezala au-delà ya force na biso Bible soki elobi bongo pamba te po biso force na yo spirituel soki esuki wana monguna soki ayi kobundisa na force ya likolo bandeko na nga aza na droite nzamba otika eta ko permettre ete abundiso na niveau likolo et puis ayebi yango ye na batu ne ba yebi ke futo bundisa batu na ba niveau o bango baza nango tokoki kobundisa batu na niveau likolo te ozomona eza lokwa monguna koyi koya kobundiso na façon moko boye oyo ozali ozolongaka ye na molimo mpona molimo tobundaka ndeko na nga mambo nga mama Deline namonaka yo soki nano omonango te po oza nanu olotango te mais salama pe na vi na yo esalama na vi na biso bana nzambe makambo nga namonaka mais ezaka po bino ndeni na koloba nga nzambe asalaka ngolu ke nazoyeba makambo ezoleka na molimo na bomoi na nga ozomona makambo ezoleka na molimo nazoyeba yango pe nzambe sika permeta na ye kaka ngai nayeba makambo oyo ezoleka na molimo po ayebaki ke ngai lelo na obanda koyebisa bino makambo yango azopermete ngai namonaka makambo ekoleka na molimo yango nayaka koyebiso me yebaki eleka pe na vi na yo
yango na le tozoloba makambo ozwi implice le ozobondela fotiaka ngo na priere nde to nazoloba kosenga bibundeli ya molimo epai na nzambe bible elobi na biso bibundeli ya molimo eza ceinture eza olata ceinture na mokaba nini toyebi yango eza na nini na bibundeli ya molimo jekwa na Galate eza wana mais nga na olobela bino lelo eza teke le balobi épée ebundela molimo épée balobi eza parole de Dieu eza parole de Dieu donc tobunda na parole faut toyeba liloba po so oyebi liloba nzambe oyo oyeba yango nde kozala épée oyo kobunda wana ndenge totangaka na Bible mais nga na oloba na bino siko nayebi te so eza pratique nango so mpe ndeni nayebi te na oloba bino makambo nga na vivra nga na vivra na molimo bandeko na nga tobundaka biso moisaji na makofi tobundaka na bainstrument na baarme oyo eza ebundeli tobundaka nango nazoyebisa bino ntina namona oyo nautaki komona awa ya Paster Marcelo atindaki mutu aya kozwa nga aya koenleve nga aya koboma nga te aya kobundisa te ma aya koenleve nga kende na nga bandeko na nga tokóma na makambo wana boyebi pourquoi Paster Marcelo ndenge aza na jekoli afandi kimia nga mona milobi nga bi jekoli afandi kimia bandi siko kotala bavideo Paster Marcelo lero banda kotala bavideo bandeko na nga akotala bavideo mingi bato balobeli kombone po tolobi tolobaki mpenza mpona Marcelo nga natika na nga mpona baki te na doze na nga natika na nga ka natika ika mpona baki natika na so na bai na continue koloba na ngai na loba ebele ozomona vraiment tolobaki vraiment tokokaki koloba na YouTube vraiment ezalaki kaka Marcelo tunasi na mwasi na ye po awuta kokufa tolobaki mutu na mutu alobaki lolenge nzambe akambelaki eka toloba bo oyo ayaki ne kokotela ye akotele oyo ayaki koloba boye alobi boye toloba nga mpe mama Deline alobaki boyebi Paster Marcelo aza mayele tellement aza mayele soki afandi kimia biso bato tolingaka bayeba toyeba atanga mama Deline mona aloba se baloba mabe mpo na nga baloba na bango baloba me nazala mpe kaka na mposa natala mpe bavideo wana oyo baoloba mabe mpo na nga oyo bazoloba mabe mpo na nga na pa curiosité nayoka balobaki nini mpo na nga c'est ça Paster Marcelo lere afandi kimia lere ake na ye kuna na Espagne je crois na Espagne kuna ake fanda kimia kuna en tout cas akotaki na YouTube atalaki ba video oyo esali ba view ebele je crois atali bato balobeli kombo na ye atali bato balobeli kombo ne akozala intéressé mingi na ba video oyo esali ba view ebele o bato batali yango ebele akozala intéressé pa kolinga kotala moko na moko aza nani Paster Marcelo bato ebele ba dénoncer ye makasi na makambo liwane bato ebele ba dénoncer mais nga mama Deline na dénonça Paster Marcelo 3 ans passés etalama makasi moko ya ba video oyo na dénonçaka Paster Marcelo etalama makasi bontia toza ta inédita na video obolimbisi mais non ça l'effort eza moins d'inaire po ba video ya milai pe ekosala ni menga pe tellement na lobaka ebele babona sika bo comprendre nga na lobaka ebele esunga bana nzambe koloba Bible elobi muto alobaka ebele asumukaka me tolobaka ebele na para nzambe na makambo oyo ekoedifie mutu ta mosusu omona kuna makambo tolobela mutu azwi eloko te me na kana makambo nalekisaka koloba wana eteyi mpe mutu moko nzambe azwa lokumu mpona koloba na nge ebele elobaka makambo oyo eza na nzela bomoni nalakisa bino na chaîne ya je crois Peniel kombo na chaîne oyo nalakisa bino moni video oyo bozana nakoyisa munene bozana nakanga photo po nalakisa bino Paster Marcelo botale yango nete so bomona bozomona awa esala combien de vues 605 vues yango 605 nete so bomona moto ebaluki 605 bozana okanga bota siko photo titni nango photo yango photo wana tozomona ezali batie na Peniel na Peniel eza nini moko ya munene batia ba témoignage yango yo
bozomona o passé Marcelo aza na coin kotoyo na kati wana batie so pe démon batie démon na kati wana bozana mekoyisa munene yango batie Satan le diable asimbi soki likonga soki ni yango bomoni oyo ngai o bomona na coin o eza nga Mama Deline eleka 3 ans passé o bomona na coin oyo eza ngai na video oyo na miniature nango oyo kuna batie passé Marcelo na katikati batie démon donc yango oyo titre nango ezalaki les faux pasteurs na Peniel TV etalami 605 botala ba view nango yango bomona yango 605 view 605 65 te mais 605 605 bato batalango nayebisi bino leri nakotaka na bacommentaire wana ezaka 3 ans passé le nakote na bacommentaire wana faut voir bato bafinganga mwa moso aye kodétruire pasteur bandoto alukuta boye 3 ans passé le wana po olobake passé Marcelo aza ya nzambe te ezaki facile bandeko na nga lere elekaka bongo makamba ba video o nga nasalaka wana nga kutu le nasalaka ngo nalekisaka yango natiaka na chaîne na ngai ya Deline TV et puis natindaki yango pa papa eki alekisaka mpe kuna bato bayaki kotala yango ebele et puis ba chaîne mosusu mpe bazwaka na bango ndeti apa Peniel mpe azwi yango mpe apandi sango nde bato ebele bafingaki nga oza ndoki oza boye bakalifie nga oyo bakokaki kokalifie namonaki yango na bacommentaire wana ntoka nazwaki temps ya kotanga mpo atiaki yango na français na Peniel batiaki yango na français donc bato batalaki yango vraiment ebele bato bandimaki mpe bazali bandimaki na bango bamisu mpe bakomaki nga mpe nzambe atalisa nga kaka makambo mwa mwasi azoloba bamisu babite nga soki na bongola motema nakoma na via sanctification eza mpona pasteur Marcelo bamisu balobi pourquoi azoteya sodomi eza nango mabe te pourquoi azoteya sodomi eza mabe te entre ta sodomi eza mabe bato babite reye na ye kaka yango wana aza mutu aza nde kaka na kobunga kote wana so botali bakommentaire na fandelango mpe nazwila ta nazotanga talebe taka 605 bato batalango 605 view na video wana bongo Marcelo tonasi aomona yango te aomona yango après wana mokolo mosusu nabeta yango mwanda mpe na bavideo nalali nzambe alamusinga abibonde alamusinga na bondela nzambe alamusinga na bondela nabandi kobondela nzambe alobi na nga Adeline lamu kobondela po baza na nzela bazoya koluka yo nayeba ete banani bazoya koluka nga nalamuki nabandi kobondela nabondeli alapres lekaki nango wana après lobi nango na moi nde nzambe aye koyebisa nga le na nde kobondela nzambe abi na nga Adeline bato bayaki lobi ezalaki bato ya Marcelo abi na bato ya Marcelo bayaki mpona kobundisa yo abi me bamoni oyo bango makambo bapakati mbangu donc wana le passé Marcelo alukaki abundisa nga mpona video oyo nasalaki nalobaki kamela makila bato chaque dimanche pasteur Marcelo lere aluki abundisa nga seka ayaki na baforce moko ya makasi bandeko na nga seka ayaki na baforce moko oyo ezalaki nzambe apermetaki ngai te na bunda alamusinga kaka na bondela nazala na priere nde ngai le nalamukaki mpona kobondela nde nabandi kobondela mpo alobaki na nga bazoya nde namonaki mpe bango te après lobi na nga lobi ezalaki bato ya Marcelo bato bayaki koluka o me bamoni oyo bango makambo bapakati wana mpe nzambe abayibonga bi bapakati mbangu don nayebi te nzambe soki atindaki baange babunda so mpe ndeni nayebi te me ezalaka lolenge moko ya bongo ndenge mpenza nzambe alobaka nange ezalaki apres mpe ndenge wana nde nayaki kocomprendre bato ya Marcelo tunasi bayaki koluka nga me namoni ata bango te bitumba mpe nabundi te lere naye kosala video oyo nzambe alobi ke makila ya mwasi ne eza likolo na ye na mutu na ye epuis ezotambola ne partout akokende nde esika nde nayaki mpe komona ntuka etalamaki mpe mingi video wana
vraiment etalami ebele ata ba 40 000 je crois ata ba 40 000 etalami ebele donc c'est possible pe pasteur Marcelo amona yango c'est possible amona yango yango atindelaki ngai mutu na ye akobundisa aya kozwanga bandeko nanga ezaki ndeni mpona kende nango nayebisa bino yango makambo wana nakoyebisa bino nano bibundeli ndenge nini nayebaki tobundaka na molimo na bibundeli normalement bandoto ebele na lota nazalaki kolota soki bato baye kobundiso olotaki ozobunda na bango ozobeta bango makofi yana nabetaka na kombo na Yesu pa na kombo na Yesu Masiya likofi na likofi ozobeta ngo ozoloba na kombo na Yesu bato boyebi obobunda na molimo boyebi ke mingi ezalaka bongo ozobunda na bato ba makasi me obeta bango kasi ozobeta likofi na kombo na Yesu obeti na kombo na Yesu ozobeta na bango na kombo wa bozobundana ezalaka mingi ndengwana wana nayebi ke ezala bomono susunki bitumba nino la mto bondeli donc c'est ça moko soki mikwana ko bondela pe eza makasi ozobondela no makasi omona bobandi kobunda na bato soki bitumba no ozomona bato baleki makasi ngande na pumbwaka mwana kimi nanga mwana kimi nanga bato makasi boetika na pumbwe na opumbwe ngana na ke epi nde na opumbwe bongo bango bakokoma na niveau o ngana zate ata bapumbwe balandanga bakokoka kokoma na niveau ngana zate ozomona soki ta mosusu opumbwe na likolo dans l'espace ozoke quelque part ekokutani na mbiskadi na likolo ya mbiskadi tokutana nango obimi na molimo ozokende quelque part nzambe abimisi ozokende mission mo quelque part mais na nzela bokutani na mbiskadi na bato babandi kobundisa o soki mikwana vie de prière eza makasi te okobunda na bango dans l'espace bakale o nzela oleka te obunda na bango pofo soki vie de prière ezali makasi lero olobaka kaka ke naza likolo na bato baoye kobundisanga okoma likolo na bango omona pe moso puissance eleki yo makasi so ozokende okomi kote bato mabe bali bapanzani yo lekani ozomona donc eza makambo moko do yango na vie ya mwana nzambe foza vie ya baprière bagene e prière mpo olongaka na bitumba molimo nasi to comprendre foza muta vie de prière po olongaka na bitumba nyonso ekotelemela o na molimo so ozolonga na molimo na musuni po ozala molongi okolonga na musuni c'est ça po mambo ebele ebandaka na molimo nde eye na musuni c'est ça donc nga mokolo mosusu bandeko na ngai na po na bibundeli ya molimo ezalaka mokolo mosusu na tolali boye na tongo nzambe alamusinga na bondela na tongo ba prière à 6 heures prière à 6 heures na bondelo ndesi na beton pe na YouTube so na bosante si na betango na betaka ome na betaka ndambu po na likambo na nde kolobela ezaki ke na beta ndambu mais lelo na obetango siko mobimba po na olobela pe makambo ya bibundeli wana bandeko na nga na la tobondelaka na papa Didier na batongo wana le tosisi kobondela papa Didier faaki musala mobali na nga akoti na salle de bain azobrose akoti kuna nga esika natikalaki wana ka esika natikalaki na matina nga na mbetu nalala après prière ya 6 heures à tongo donc na oyebisa bino makambo oyo ezalaki na ba 7 heures ya tongo esalamaka na 7 heures oyo ya tongo mbala mona se retrouve nga na nazwi pongi te ndeka na matina lala boye nalala na libanda namona nalala na libanda na biso ezalaki na banzete moko boye wana nde nalala na nsima etape ya nzete dans l'espace nalala dans l'espace wana biloko wana eza vraiment namona yango ebele si naloba mpe na bavideo nalali dans l'espace bandeko na nga pardon nazonga mwa moke nsima mikolo wana ezalaki so toobondela ebandanga mokolo mosusu nazonga nsima mpo naloba na binango bien ebandanga mokolo mosusu bandeko na ngai tozobondela tofukami toobondela kofukama toobondela ngai nazomona na simba mbeli bo nabengaki ona mbeli nayeba ete ezalaki epe namona na simba mbeli mo ya molai nazo kopangusa mbeli wana ndeti o mbeli nazopangusa yango boye nazopangusa mbeli
oh na susu muki ngabi oh mbeli oh tobonde leleki nango na pokwa lisusu nazobondela naomona ngana mbeli nazobongisa yango nazotia yango minu nazobongisa mbeli wana troisième fois le esali nga na bi oyo eza likambo mosusu nzambe nakomi na kindoki ya concert ndeni mbeli nake koboma nani nzambe na nga so nazosambela nazomona mbeli ezobima nayebisi papa Didier ngai papa Didier ebi mokolo to banda osambela namonaki vision nga nazobongisa mbeli na komprenaki yango te mbeli na susu moki troisième fois yango osu nazobondela nga mo nazobongisa mbeli vraiment makasi nazotia mbeli wana minu eza nini enge koloba nini nakomi ndoki nake koboma bato to ndeni bamo papa Didier abina nga me mbeli eza epe ngabi wi eza vraiment mbeli moko amulai lokola epe wi eza epe alobi me epe eza na Bible eza bibundeli ya molimo zomona papa Didier ebisi nga abi adeli ade eza bibundeli ya molimo ngabi bon bibundeli abi wi eza na Bible bibundeli ya molimo ezali na Galati soko tangi bibundeli ya molimo eza wana bon abize bundeli ya molimo eza eloko ya mabe te nde motema ekitaki ngai bandeko nanga mikolo wana so nazobondela na epe wana fo ebima kaka nakobongisa yango kitoko nazobongisa yango ngabi makambo epe opesu ndenge nini bandeko Seigneur nde sikoyo kokoma mokolo wana nasi après nasi ba 10 semaines ya banda na banda ekomona epe wana ekokaki nasi ba 10 semaines nde na ekomona nde na beteli bino na tosisi kobonda na 7h du matin ya ntongo papa Didier akoti na salle de bain mpo abrose akende mosala sukola nga na se retrouve na lali na libanda dans l'espace monika nde na tie mutu na lala boye na lali na libanda na se retrouve na lali na nga na libanda esa mangamba lebele na yebisa bino o mokomsu bapase mo bayaka koluka nga mpo babotola nga médaille na se retrouve pe na lala na libanda atant que mutu omoni ke yo olali na libanda yo olali na libanda na kamwe na susu mki na baluki ndeni nalali na libanda boye nazomona ngo libanda ya libanda na biso natali pe na se wana place to gara penda ba voiture namoni penzango natali pe do banzete odo nalali na sima ya nzete moko wana nzambe nanga nini nazobaluka kaka wana yana poza olalo nde muta baluka na mbetu mais dans l'espace ngabandi kotuna ngabi Seigneur pourquoi ngai nalali na mbetu na ese trouver na libanda boye likambo nini ndeni nga nalali libanda boye pourquoi nalali libanda ndemba moko na senti présence ya nzambe nzambe ayebisi nga boye alobi na nga kobanga te na bimisio libanda po baye koluka yo tolanda bien likambo abina nga na bimisio libanda po baye koluka yo bato mabe baye koluka yo bazoya koluka yo baza na nzela bayimba koma kala mingi te na 7h atongo bandeko nanga alobi na bimisio libanda po bato mabe baye koluka yo yango na bimisio libanda po bakuta o te bazwa o te bakuta o te bandeko nanga mbamo nzambe ayebisi nga ke abina nga deli ntikalaka awa mbala moleka azoloba na nga bongo na mona voiture moko ya mwindu ezalaki lokwa bacorbillard eye wana etelemi lere etelemi nde mbala moko namoni bato babimi na kati ya voiture wana bato babimi bimi bafongoli baporte babimi balata kitoko balata ondie bato baoke kunda bato bia basi balataki ba jupe droite na ba veste ya noir na ba ne ana kingo ba ne ya pembe balata ba ne ya pembe ou rouge je crois ba ne na bango na bosani mezaki ba ne ya rouge ou bien ya pembe na ba ne o batai na kingo ezaki soit rouge soit pembe mais ba complet na bango balataki ezalaki ya noir mibali pe balati ka même tenue mais mibali balati ba pantalon na ba veste na ba chemise na kati
na bane oyo basi balataki do balataki ndenge moko en tout cas balataki kitoko kokondima te bato baoya koloka mutu balata bongo na kamwe normalement bango bazala na teni ya dana eve bateni ya mitakala me wana bayaki vraiment balataki kitoko balataki noir ondeka omoni bato so balati kitoko baoke kunde bembe baoke kunda mutu ndenge balataka ndenge bato wana balataki oyo babimaki na kati ya voiture wana le babimi bamo nzambe pe ayebisinga omoni tala bango wana baye wana naoso wana nzambe dans l'espace na nsima ya nzete wana oyo nzambe abatamisaki nga na koloba kaka na nsima nzete wana ndayebisinga lobi tala bango wana baye koluka yo bandeko na ngai mbala moko eloko nini elekaki nzambe alobi na nga namoni mbala moko bango batietika mabobo banzopumbwa bazokota na ndako na biso tozali na 4e étage bakiti ma na se mpenza voiture wana etiki bango voiture yango ekenango omona molimo mpe baluwa mpe bataxi mpe na molimo ezali bandeko na nga donc moto alingi akende koloka quelque part azwi mpe taxi akei koloka na taxi wana donc ndeka na yebisi no etravakaka lokola monde moko physique boye bandeko na nga baye batieka maboko boye bapumbwe omwaka bato balata bavese kitoko nde baopumbwe bazokota na ndako bazokota mwaka baokotaka bongo mwaka moto apumbwe ntina 4e étage na niveau na biso akoti bapumbwaki bango nyonso bakotaki ale nzambe ayebisi nga lobi na nga Deline natiki yo me kozonga na ndako te soki bango babimi te kozonga te soki bango babimi te sive bango so omoni bango babimi en tout cas makamba molimo ezaka mamba molimo moye to comprendre yango eza te nzambe alobi na nga natiki yo awa kozonga te soki bango babimi te avozonga na ndako zala sike bango babimi bongo ozonga siko nga na otuna na ozonga ndeni alobi okozonga ka ndenge obimelaki de réponse ya nzambe ezalaka bongo nde abina nga ozonga ka ndenge obimelaki ndenge okozongela me zala si bango nyonso bakei nde natikali wana mpe nga na baye koluka nga bakoti mpe na ndako makambo nini basalaki balukaki kuna ndako nayebi na nga te barumeli mwa ndambo nga na banda omona bango te na ndako esika bazalaki nga aza na nga libanda nde apres namona le bamataki bango nyonso batiaki maboko boye bakomi lokwa bandeke bazalaki kaka bato me bapumbwe bakoti na ndako me le babimi bakoti bango nyonso nzela moko bazalaki ata basisi to baseti boye basisi to baseti nde bamataki me le babimi namoni nano moko abimi ye wana azokenda kei namoni so mibale babimi nzela moko bakei efandi mo moke moko susu abimi bakei ngasko nga na binzambe na nga bazobima mpe ndambu na kontaki mpe bango te le bamataki ndeni na oyebake basili nde namoni susu mosusu abimi ye wana ngasko na biese bazalaki combien bakozala 5 to 6 to 7 nayebi te so bango nyonso si babimi me ngai nozonga sikoyo te ifo nafanda kaka awa na kozalaka wana bandeko na nga éclairage ya ntongo ya 7 heures éclairage ya ntongo ya 7 heures se ebandi deja nde bazobima non éclairage mpe andeka mokili emonana boye nde mbala moko nayoka omoni kaka papa Didier lere azobrose mole tobrosaka minu lere ozobrose minu lere ozosukola lolemo nde tota koko bandeko na nga esika nga nazalaki ye na ndako ndenge azotia krokro ezoderange ngai ezosalaki nazonga yango place wana na kotia mwa parenthèse moko wana bato misusu balobaki soki mwana aza na kindoki soki abimi mpo oyebaki abimi
Joye lamusa ye. So moni azo lamuka te se kabimaki. Bande konanga eza fo. Mutako ozala bimi na molimo me yo so banjo ningisa ye. Eko déranger nzoto na biso nande to bima na molimo na nzoto o etikali poso nzoto o etikali wana. Eza lokola ema. Soki kaka bazo déranger poso wana nzoto, eza lokola ema ezo benda esprit na o place ezalaki. Donc ndenge ba o déranger nzoto na yo esiko lalaki, ndenge yo komona ona molimo kuna. Moni bato ba ye na kimosunite, ba ye na molimo. Ba ye na molimo, le ba ye na molimo, fuba mona pe nzoto na ngai ya molimo. Bako mona nga na nzoto kimosunite. Bako mona nga na nzoto ya molimo. Tko nzoto ya molimo, yango wana nde ebimaki. O etikala kele zaki nzoto mosuni yango bango moyeba mona nga na molimo ezate. Moyeba mona nga na molimo ezate po wana eza nzoto ki mosuni oyo etikali wana. Bozo comprendre na asir. Nde sika nazalaki na bandi ko yoka dérangement wana. Omoni nzoto nanga oyo elali wana. Ezo yoka ndenge lokola na kufite. Lokola na kufite. Ezali nzoto na nga wana wakibomoto eza toujours na connexion na âme na nga effet ya babenga ngo ema ezo travailler donc l'air nzoto na nga ya kimosuni ezo yoka likambo moko ezo directement ezo connecter na nzoto ya molimo nasi boko comprendre donc le papa disait zota ngasiko na nzoto ya kibomoto nazo yokango ezo sala mbala moko ifo nzoto ya molimo pe ezo yokango dérangement ezo sala ke nzoto na nga ezo sala ke fo ezonga po makelele wana ezo déranger ozomona nde sika nazaki na bandikulu banzambe na nga papa Didier azotia makelele ezo déranger nga papa Didier azotia makelele ezo déranger nga ezo senga na zonga et puis eza yo te muto ko décider ozonga bande konanga yo te muto ko décider ozonga na place wana ndenge na comprendre soki ezalaki ke bato nyonso babimi naza si ke babimi nenga na lobaka nzambe na zonga siko na ozonga ndeni lenga bando lobaka na zonga esprit na ngamba moko eko comprendre eko zonga donc nga na ko observer o esprit na nge ko sala ozomona mena kaona siko nga na na posa na onazonga te makelele wana lera zo bose ndenge basalaka nde tosala so muto obose nde ezo déranger ngesali ke nazonga ndinga bi nzambe nanga papa Didier atika makelele ezo déranger nge ya osenga nazonga na yebi te so bato nyonso si babimi nde mbala moko na mona bandeko nanga nazongi do makele ane sali ezongi singa nazongi na ndaku na mbetu nazongi na nzoto nanga nazongi siko ndenge nazongi bongo na molimo mbala moko nzoka nde moko na bango atikalaki bandeko nanga do ezalaki likambo oyo ebandaki koleka lebele bayaka kolukanga nzamba bimsanga na molimo bayaka kolukanga nzamba bimsanga na molimo nde sikoyo moko na bango atikalaki wana lera atikali lenga na zongi ka na nzoto nanga na fongoli misu ya molimo bien sûr na fongoli misu bo na mona moko azaki ya mukuse na yebi bien na mona ke longi na bilongi na baona kanga ite me ye na yeba kaso ezaki nani na yebi mutango très bien za mukuse aza mukuse mwana mwasi na moni ye atikalaki mbala mole kaka nga na moni ye pa moni nga a telefone bandeko liboko ne kaka tie na litoi azo telefone ka na loboko na ye alobi boya mbangu bozonga mbangu yeyo azongi nga na bimaki te nga na lobaki pourquoi lia nyonso so toyetokutake te pourquoi lia nyonso toyetokutake te na mbetu yango lelo na lobaki na koyeba makambo nini elekaka nambaki na koyeba makambo nini elekaka yango natikalaki ale bino bobimi wana ye azo telefone le bino bobimi nga natikalaki anayeba mbala moko nga pele na moni bongo na mona boye mpona bima su na nzoto
na bima so na nzoto na ndiko kima mwana mwasi wana pe pour apumbwe abandi kolanda nga bandeko na ba 7 heures atongo éclairage à 7 heures ngana yi tozo voler na likolo nazokima ye pe azokima azotéléphoner azolanda nga azotéléphoner abile bino bokendaki nga nakendaki te nazelaki wana nayeba pourquoi nga nayebisaki bino nakokanga ye kaka yango nasali mayele oyo natikalaki nayeba likambo nini azalaka te so toye na mbeto azalaka te me nde namoni ye azongi amoni ngai yango akimi lisusu bango mpe baoloba nazoyoka na makambo bango baoloba bango mpe baoloba landaka ye boza koteni azo esike bandeko na miniti ebele te namona na mosika bango wana bazoya namona bango na mosika bazoya bakutani wana bazalaki ata basisi boye bakutani na ye babandi kolanda nga bazalaki tellement mbangu mbala moko ale kokende nazokende nakomi place moko na telemi le nakomi place moko na telemi kotelema ya espace ka dans l'espace wana mbala moko baye wana na bandi kobeta bango kaka na kombo na Yesu Masiya nde nayebisi bino na kombo na Yesu Masiya pa na kombo na Yesu Masiya pa na kombo na Yesu Masiya pa na kombo na Yesu Masiya nazobeta bango na kombo na Yesu ale apres bamoni nga mwa makasi eleki nga le babendani mwa mokie kobendana babendani mwa mokie bona mona babimisa baepe bandeko na nga babimisa baepe le babimisi baepe baya boye leka bazoya na bepe wana nga na binzambe na nga baza na baepe na bamasheti nzambe bamonga mpe natiaka loboko boye chwa na bimisa bandeko na nga memi mbeli oyo nga na bandeki kobongisana na reconnaître yango mulai mwa boye epe mpenza nde tomona bepe oyo bato babundela na bendango na nzoto na ngai do yango na bandeko na nga nde tozalaka bolere ozobondela na omona nzambe tobondela nga na koma nzambe elatisanga boyoka yango na basije de priere oyo topesaka nzambe alatisa biso bibundela molimo apesa biso bibundela molimo bandeko na nga na bimisa epe wana pia epe na nge ezokata bepe na bango bepe epe na nga bandeko ezosoka moto ayina epe netio na tie pa ekatani pa aza na epe donc engelo beza na bana nzambe mosusu bazala na bepe te bana nzambe mosusu bozala na bibundeli te kobanda lelo nde ozoyoka banda kobondela nzambe epesanga bibundeli ya molimo ozobondela ozogene ozosenga bibundeli ya molimo ozosenga bibundeli ya molimo nga nayebi te nasengaki nange ebundela molimo te je crois na bapsome mpo tobondela na bapsome le totanga yango tosenga makambo mosusu biso toyebi na biso te tosenga yango na bapsome oyo yango na encourage bana nzambe bobondelaka na bapsome mpe botanga bapsome mingi bandeko na nga na bimisa epe na nge ezokata bepe na bango balobi aza na epe nazoyoka bango très bien na molimo mato efungwama makasi toyokaka koleka nde toyoka boye surtout so oza dans l'espace wana aza na epe tokeba babendani pembeni kobenda babendani pembeni nga pene epe na nka dans l'espace kaka toza boye ka ode na filme mbala moko nayoki basengi renfort kosenga basengi renfort nde nazoyoka mongongo ya maître na bango mokonzi na bango je crois eza Lucifer ayebisi bango alobi problème ya te nazotinda bademon baya kobunda na ye mpo lokola aza na epe na ye nde bolobi eza makasi ekatikati bepe na bino bokobunda na ye te eza riske bozalaka tout autour na ye bosiveyaka ye akima te nazotinda bademon nazotinda baesprit abunda na baesprit zotinda bademon abunda na bademon bandeko na nga nafandaka ndeka baosola bo minute ndeka bapromete bango botalaka ye nazotinda mbala moko bademon bazoya ebele ya sorti na sorti bademon mosusu baza lokola bato lokola banyama
ba démon msu baza pendo zo mona totalement nyama de ba forme ya sorti ebele de ba démon baye ebele nga mona bangi nga binzambe na nga noko bunda na bango te sene noko bunda na bango te bazoya modèle bazoyele so nka pia nini epe na nka pia bazaki na babiloko mona banzoto na bango bazobaraka ndeti epe oyo nga nazobeta bango ozomona so obeti epe atika boye ebare nayebi te so ezali baposo na bango ya nzoto so ezalaki nini do bazobare epe wana me nga nazobunda malgré nazobunda makasi me nazobanga pe na bandeko na nga tozalaka mibale na molimo wana ozomona nazobunda nga nazobunda me ngai pe nazobanga donc autre ngai mosusu wana naza elombe nazobunda makasi me conscience na nga o mosusu wana ezobanga nzambi na me mosusu wana nazobunda expérience on siko mikolo nazwi yango ebele omona ngai nazobangi pourquoi mambo ebele esalama nayebisa ta bino na hôpital nakotaki molimo na nde ezokende kobimisa bavampire na pavillon wana me ngai naobanga nga mpe koluka makambo boye likambo nini so ozomona me esprit na ngai ezozala makasi ozomona nasi oyo ezobanga na ekozala ame na nga to nini poko banga eza na kati ya ame me yo na molimo ozobanga pe ozomona mpe bango mpe babangaka nayebi te pourquoi doki nayebisi yo bademo wana bandeko na nga bademo na bandi kobunda na bango nga na nepe wana pia nazobunda na bango ale après bango bazalaki toujours kobarango bamona oki kanda moko ematinga kanda molimo na molimo na nga nayoki kanda nazwa epe na bwaki nga naobunda sikoyo na maboko boya nazwa epe na bwaki na bango moko bakamwe wana bato oyo baza lokola nga oyo bavivre na mokili oyo na rekonetaki moko na bango oyo amokuse wana oyo naoyebisa bino nayebi moko na bango ozomona nayebi moko na bango epi nayebi soki ezalaki banani wana ozomona sikoyo wana bango batelemi kaka pembeni bazotala bayebaki kaka bademo na baye renfort bakolonga nga mele na monika epe yango ezobetaka bango na baso biloko nini nango nayebi te banzoto na baso ezali na bibende to nini bazobaraka yango nde nayoki kanda na bwaki epe nga boya siko naobunda na maboko kanda monanga mona kamwe pourquoi na bwaki epe do deuxième nga wana pourquoi na bwaki epe oyo bandeko na nga après namona mbala moko oyo kaka yaki liboso nazwa ye nakotisa ye loboko moko na monoko na ye loboko mo boye napanza ye nakotisa maboko na boye napanzi ye tia bandeko na napanza demo wana le napanzi ye boye eloko ebimaki na kati na ye ezalaki mai moko na mai moko ya mwindu na mai moko ya clair ya nkele bon so otali eloko ebimaki omoni bafilme toande kotala kala ya baextraterrestre voilà bafilme ya baextraterrestre soki extraterrestre bapanzi ye ndenge abimisaka babiloko moko boye ya bizarre ya solo ya salite pardon solo te me ya nkele yango nde ebimaki le napandi naoki kanda moko pwani kobundisanga makasi boye nazwa mbala moko pa nakotisa loboko na moko na monoko ya demo wana boye natia boye napanza ye pia leka napanzi ye apanza na mobimba bandeko na nga apanza nde toyoka David apanza nanyo lion apanza lion napanza demo wana lera apanza ni bongo apanza ni pa mobimba na bwaki ye nga nyonso nakomi ezwinga banini bamona okina nkele na comprendre te pourquoi napanzi demo oyo bandeko na nga le kaka esali bomba mona oke abomi demo yango kala bato bolandanga mpo makambo wana eza ya ba 2022 to 2021 nayebisaka bino bademo mpe bakufaka bandeko na nga bademo bakufa bato ebele batia bakoma te Madeline demo akufaka te bademo bakufaka bandeko na nga nabomi demo le nabomi demo mbala moko batelefone
bato o bazaki na ba téléphone abomi demo moko abomi demo mbala moko bato o bango ba téléphoner pas mikondi na bango mikondi na ba répondre bango c'est kaza très très dangereuse bokimisa bademo wana bolongola bademo baya koboma demo na biso ozo sentir na mokondi na bango a regretter ndeti alela po demo akufi de bademo na bango soko bomi demo ezaka bitumba makasi bandeko na soko bomi demo bitumba makasi lena bomi demo na bango babi bolongola bolongola bademo aza très très dangereuse aya koboma su demo mususu botia mba moko pa balongoli bademo na nga na tika kanga boya mba moko na yo kaka alobi nazotinda ba renfort mususu ezoya le alobi azotinda renfort mususu nga binzambe na nga bademo kutu bazaki makasi bongo azotinda so renfort makasi ndenge nini bandeko na nga ndeti na filme namona ba char de combat ezoya gugu na basoda oyo ya guerre wana nazomona dans l'espace ezoya ba char de combat okokonte yango te armée mobimba ezoya ya satan ezoya po ebundisanga armée mobimba alobi lokola bomi démon c'est kaza très très dangereuse nazotinda renfort a makasi ezoya armée mobimba ngale nazomona ka armée wana ezoya bugu na basoda moko mbinga na ba cheval na armée mobimba ezoya bandeko na nzeki na binzambe na nzambe o makamnini emba moko pu na zonga na nzoto na nga pu na lamuka na pima bandeko na nga natali makambo wana nyonso ndenge eleki papa Didi azaka na sa de berzo brosser zomona makambo na molimo ekosalo 5 heures du temps mais au vivre makambo ya journée mobimba makambo na molimo eza makambo ka muke mais esalio lero kosutuka omoni mba moko tozaki 12 heures okomi mba mo 22 heures na comprendre te makambo ya air na molimo itravaka ndenge nini po wana tosisi kobondela ba 7 heures moins na tie mutu na lala do tina zola muka tozaka 7 heures wana pe papa Didi azo brosser kaka do makambo wana nyonso ndenge lekeli don espace yeka ba 5 minutes 10 minutes tala makambo nino nga na vivraki bandeko na nga nazonga na nzoto na nga na somo ya armée wana eleki nango mpe nabeteli papa Didi ta makambo na moni akamwa bi kaka siko nga bi kaka siko ndenge ka yo tiki ngana me nga na vivre makambo oyo kosala ta naloba nande na bimaki libanda nande bayaki na ndenge bitumba na nyonso ekosala ta naloba ta 8 heures du temps bitumba na nyonso mais eleki ka na quelques minutes nde papa Didi abi nzambe aza malamu nzambe azobatela ngabi armée mobimba ekobundisanga nde naoki somo nde na ekozonga na nzoto nanga bandeko ekoleka na pokwa nango le nazobondela nde nzambe abandi kosola nanga abi nanga Deline na ntongo bitumba ezalaki makasi abi nanga bongo abi nanga Deline na ntongo bitumba ezalaki makasi nga nayebisi nga na bi otikaki ngai nga bi otikaki ngai le yo otiki ngai na oyebisa bino makambo ko nzambe na nga témoin makambo na oyebisa bino oh Seigneur tokomi miniti boni ok yo na ninge nalobela ona live mpo nayebaki eza na makambo ebele donc naza mwa baexpérience ebele na ninge naloba bino na makambo yango mais tosuka kaka nayebisi bino bandeko nzambe le abandi osola na nga na pokwa nango abandi koyebisa nga lobi Adeline na ntongo bitumba ezalaki makasi nga lobi yo otikaki ngai ndenge otikaki ngai wana yo olobaki na nga nazela soki bato wana nyonso babimi bongo nazonga na ndako mais papa Didi azalaki kobrose ederangeaki ngai le brosse nde abandi kobrose makeyeli abandi kosala na salle de bain ekotaki ntina chambre ebandi koderange ngai yango nazongaki na nzoto na nga alobi bubundi makasi nga bie
babi ko bundisa nga nzoka moko atikala na nzobetela nzambe lisolo boy. Ndemba moko ngabi na monaki bayebele na basode bele na bamonza babi eza armée na ye. Abi oye yake eza armée monguna. Ngabi bon. Mbamuna comprendre bien na mona na ba char de combat na batumsu na ba cheval ba soda mso alobi eza armée na ye. Nzambe mutaki ko apprendre nga ke ezaki armée na ye. Abi on ezaki armée na ye. Ngana bien chance kutu nazonga na nzoto nanga abinga mnazonga seki po wani ezaki su bitumba na yote. Yeza na doa ko bundisa na armée na ye te. Ya ko bundisa na armée na ye te po ani yake bundisa na armée na ye. Abi ngabi me yo tika kinga nzambe aseki abi nazaki omona nanga. Nazaki omona donc nzambe atika biso to obunda zo tala ne biso. Azo tala yo. Yango bondela kama kasi pour les obunda nzambe oza fier na yo so bunda po naza si nzambe azaki fier na nga. Naza c'est non vérité. Nzambe azaki fier na nga modèle na bundaki. Non c'est non vérité. Nzambe sepeleki na bundaka. Yango molimo na nge yebaki ke bitumba moko ezoyela nga na bongisaka epe na nga. Na bongisaki epe na nga bandeko. Ko bongisa epe ningi lobaka na façon ya prière. Ndenge ozobondelila bolimbisi. Ndenge ozobondela mabondeli na ba jeune prière. Et puis nga na koma kosenga onde na koma kosenga bibundeli ya molimo dernièrement na ote ko yebisa bino ndenge le na ke na kende ko place wana na yebisa bino na mona ba or na ba diamant kuna na Congo le bazo ko empêcher nga pona leka te ba démon so ba nanyo ba ndobunza na bika maboko na nge koma minduki biloko bango baza minduki nga pe funa za minduki nde na bete bango pia nde na bomai ba ona yebisa kibino. Wana siko ileka nasi 2021 to 2022 fo ya 2021 na bunda nepe après na boaki yango na pasoli de mona po lokwa bayebaki ke nga na oza nepe le ba telefone kuna ke azo bunda nepe epe na ezo kata bepe na biso nde mokonzi na bango lobi te totindile ba demo donc ayebaki ke ba demo oyo banzoto na bango eza lokwa bibende ye loko aza nepe na bakolonga ye zomona ayebaki ke banzoto na bango eza nango bibende bakolonga ye nga pele na moni ke nazobunda nepe na ezo simba te na bwaki yango na panzaki demo nzamba lobi na nga bia Deline aza na droit ya kobundisa na niveau ya likolo koleka yo te na niveau ya likolo koleka niveau na yo te fa bundiso esika siko banda mukana na yebisaka bino ke monguna satana fa bundisa biso kana niveau toza nango so balongi soki yo moko nde mutu mabondele eza tozotambo atam na vie ya obanga nzambe te yango bazolonga yo na vie ya kobanga nzambe te yango moni bazolonga yo po monguna longa biso batoto sambelaka ifa memela biso lisumu moko distraction moko to bondela te lisumu moko po balonga biso nasi bo comprendre nde nzamba lobi ke bayaki kobundisa yo armée abimiselaki yo armée na ye mobimba ya kobimisela yo armée na ye te akobundisa na armée na ye te alobi na nga binga pe na bimisaki armée na nga abi Deline bitumba ezaki makasi ye na tongo wana na poko azoyebisanga abi na tongo bitumba ezaki makasi awa nga pe na bimisaki armée na nga lenga na yebisiki na zongaki kutu na nzoto le na muni bayaki bele na monaki somo abi ngam na zongisaki yo ya kobundisa na armée na ye te abi nga pe armée na nga eyaki abi nga pe na bimisaki armée na nga ebundaki na armée na ye abi modèle bamonaki ya bango makambo abi bamonaki ya bango makambo bakufaki ya kokufa wana nzamba azoloba bamonaki pe bapakataki nzamba loba mingi bapakataki bibi bapakataki mbangu bakimaki po armée na nga lere ye bitumba ezalaki makasi place donc po na biso armée ya nzambe ebimaka so babimisi biso armée na ye soki atindaki na ye kaka bato normal bademon normal nzambe alinga otika na ye nga na bunda na nga ozomona
ya na zo bisa bana nzambe to bundaka biso moko foko za na mabondeli soki bitumbani lekio makasi nde ba ange bakobunda. Ba ange na biso bazaka makasi soki biso moko tozo bondela na loba de jango. So yo zo bondela makasi ba ange no ba za makasi. Soki yo zo bondela makasi te ba ange no ba ndokanga kanga bango ba ozana makasi akobunda te po yo zo bondela makasi te bandeko nanga. Do yango na ngene sabino oyo eyaki kokomela nga semaine passée awa na sukisa nango nazali na mwa preuve ebele ya koyebisa bino mais je crois to partageons mpe na ba video mosusu ya makambo ya bibundeli nani awa mukolo kaka eleki quelques jours passés awa na si semaine passée je crois ekoza la semaine passée ezalaki kutu ndeni ezalaki na koyebisa bino na sa video mosusu na koyebisa bino lolenge nini omoni po monguna azwa biso ndeka nazoloba awa esenga so azokoka ote ozozala makasi na molimo ozobondela mingi ozozala makasi na molimo azokoko te na makambo nyonso aluka yo osumuka aluka yo osumuka le yo okoya na lisumu nde esika ezala makasi na ye po yo okoyi na lisumu nde ekosalaka ye alonga yo. Nasi makambo na lobela yango mingi na kolobela experience na zoleka nango mikolo oyo lolenge ni monguna azoluka kosumukisa nga na bandoto na ngai azoluka kosumukisa nga na bandoto na kobeta ngo so na tiango awa ekozala video ekeke mulai donc bayaki koluka kosumukisa nga na ndoto na obeta ngo le na otia video wana bayaki koluka kosumukisa nga na ndoto bandeko na ngai elekaki oyo ekokai koleka na ndoto na ngai oyo na esengaki ke ifaki na sumuka na ndoto me nzambe na bolingo na ye na sumukaki te na ndoto na ngai na obetela bino na video mosusu do bandoto tolota bandeko na ngai eza réalité monguna lota biso ndoto me le monguna oloti so ndoto eza yo osumuki na ndoto wana ekontame lisumu bandeko na ngai bokoki koimagine te makambo je crois bato ebeye bondima ngo te me eza baréalité oyo ezokwesa basali na nzambe ebele lelo oyo ezosala bana nzambe lelo monguna azozwa bango likola bandoto ozotambola na obanga nzambe me ozokomprendre te monguna azozwa yo bandoto nini oyo olota osumuka na bandoto yango biso le tobondela tozosenga pardon eza na bandoto tosumukai na bandoto kolo limbisa biso pona bandoto wana na osa video mso je crois lelo kaka pona kolobela makambo ndenga kosumuka na bandoto doki bamemaki nga na sumuka na ndoto nde nzamba saki ngolu na sumuka ite mena lingaki pa na sumuka mena sumuka kite après kale na zo susumuka boy nde mbala moko na moniki ngam na zo sambela nanga na bandi puye kasi ko ndeni na kokolota ndoto boy na bondeli na sengi pe bolimbisi kaka leka bandeko nanga oyebi le nazo susumuka kaka na ndoto wana nafukami na bandi kosambela pa na kotimba mo na ndoto automatiquement kotimba moko pa na susumuki natala boy eza nano kaka nde na bandi puye siko ndeni nzambe nanga limbisa pa na kotisu na ndoto do nazo vivre lokola nayebi te so nde na obenga siko na ndoto mibale oyo nayaki kokota na moni mbala moko nga nazoke na nzela naoke na nzela nde naye komona na remake voiture moko ezolandanga wana nga naza kofukama naosambela me eyibi nga ndeti na ndoto ndeti bavision ekendaka yo mpo koti na kati ya vision wana bongo bandeko na nga moto azofile nga na comprendre ke voiture ezofile nga lokola voiture ezofile ngai so na bina continue kokima na bandi okima so na bina kima tout droit alandanga ko tutanga na ebite nani pa azolandanga ndemba mona monaki tunnel moko ezaki na koti na tunnel le na koti na tunnel wana po na ebi ke voiture wana ekokota na tunnel te le na koti na tunnel nde mutanga mona ke voiture wana mo ekota na tunnel te akiti azaki ye moko akiti mbinga mobali lokwa kacher lokwa kacher